Mbote na bino Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, tikete kimia eumelo kati ya mabota na bino, toko fongola basango na biso ya mokolo lelo pona koyebisa na bino ke Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akutanaki na lisanga ya ba député ya province ya Nord Kivu na Ituri pona kosolola na o etali état de siège et salemaki bongo mokolo ya lobi kuna na cité de l'Union africaine elekanaki ndenge nini bolanda. Président ya RDC Félix Antoine Tshisekedi akutanaki na lisanga ya ba député ya Nord Kivu pe ya Ituri mokolo ya mercredi 12 octobre 2022 kuna na cité ya Union africaine. Pona kosolola na oyo etali état de siège oyo ekotiama na ba province nyonso mibale. Masolo yango ezwaki tango molai pendant 3 heures du temps. Président ya commission défense pe sécurité ya Assemblée nationale pe ya Sénat pe ba autorité civile et militaire bazalaki wana bango nyonso kaka pona kosolola na oyo etali likambu ya état de siège na ba province nyonso mibale. Esengeli koyeba ke ministre ya communication pe média Patrick Muyaya alobaki ke réunion oyo ezalaki nde po baluka ko requalifier to pe ko lever état de siège pona rapport oyo premier ministre Sama Lukonde apesaki mikolo eleki tangu akitaki kuna. Réunion oyo esangisaki batu ya société civile pona ko résoudre problème ya sécurité na province ya Nord Kivu pe Ituri. Kasi ba député ya Nord Kivu pe ya Ituri basengaki nanu na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi avant ya kozwa décision ya ko lever état de siège esengeli na ye asolola nanu na population ya ba province wana. Nangambo mususu batalisaki côté négatif ya état de siège oyo population bazali ko subir mikolo nyonso. Kasi pona yango chef d'état alobaki na ba député batika nanu koyoka biyoka yoka eloko ya liboso bazala na bolingo ya peuple pe ya mboka. Abetaki sete na koloba ete bele ekosalema atako kuna mbilinga ezali kasi ba province wana élection ekosalema. Ayaki ko epengle lisusu na oyo etali projet ya 145 territoire oyo ekosalema alobi balinga te projet wana ekokokisama oyo esali eloko. Dépôt ya motion de défiance esalemaki bongo mokolo ya lobi mercredi contre Cherubin Okende o azali bongo ministre ya transport ba précision na élément. Ezali motion de défiance contre ministre ya transport et voies de communication et désenclavement Cherubin Okende oye pesami na député national Eli ya Congo central Anissé Babanga initiateur ya motion oyo. Na maloba na ye Anissé Babanga alobi baye kotika motion de défiance contre ministre Cherubin Okende compte tenu ya ba abi o azali ko commettre na exercice ya ba fonction na ye. Pona yango nde ba décider na ba collègue muso ba signer motion de défiance oyo alongwa définitivement na kati ya gouvernement ya ba warrior. Et pona yango ba condition nyonso ezali respecté y compris nombre ya ba signataires et sengeli to simba lisusu auteur ya motion oyo a insisté sur le fait que ministre Cherubin Okende a commettre ba mbeba ebele na exercice ya misa na ye na matali transport pe désenclavement na kati ya République démocratique du Congo. Na tina na yango Eli ya Congo central a bakisaki lisusu pe abandaki ko regretter na oetali non respect ya grande notabilité ya boma par le ministre Cherubin Okende. Eza pasi. Ministère ya hydrocarbures a démentir barimer nyonso o ezali ko bima pona komata ya carburant bolanda. Mokolo ya mercredi 12 octobre 2022,
Ministère ya hydrocarbure ayaki na ko démentir na oyo etali barime oyo ezali kotambola na ville province ya Kinshasa que carburant emati tope carburant ezali komata tope carburant ebungi. Ona yango esengaki na population bazala na kimia bamitungisa matepo carburant ebungi te emati te ezali kaka na prix nango oyo bango bayebeli na 1 litre na 2500 francs. Pe balobaki que babato oyo eyaka na ba carburant eyaki mokoka pe carburant ezali ebele akosakana te mutu moko te akosa bango que carburant ebungi to pe emati. Kasi ministère ya hydrocarbure eyaki na kokebisa ba station de service oyo bazali na likanisi ya komatisa carburant to pe ba oyo bazali koboya kotekela population carburant po bazali déjà au courant que ba station de service mususu ekomi koboya kotekela population bakomi ko souffrir bazoye bate basala nini po soki otali na ba station de service tala ndenge mituka ezali kotonda. Na page ya société esengeli boyeba ke courant ezali pasi kuna na commune ya Kimbanteke bolanda élément oyo. Boye na bana futela 1 an na njil na quartier 5. Na yempanga boye koto yo courant rien. Bana botila biso ba poto be chanto ba courant egoya. Elo côté. Siko yebisa ngai vraiment net capital mboka Kinshasa oyo. Jeune azo vivre azo afutela ndako ana TV na ye nyonso na ye me coureza te o juste osuka wapi natiza batterie siko batterie wana eza consommation chaque jour na batoshi chaque jour kina rotika ngona chargement côté coureza li ozonga kabo ba ye musupe to mona ba jet de lumière ya balabala ezo leka ezo pela mais à côté oyo rien ba konzamboka batalela biso likambo tozape bato bango baza bakonzi bazwi pona bisoti soto votai bango te balimba zala lelo nde baza bongo bango moko baye ba bien que non bango po baza wana pona biso population soki population baboyi c'est que baboyi mais tout oyo to lingi babongisi la biso oyo toza nango posa courant banda basala banda batsa ba pote comme nango chantier courant ya kate 4 ans ngo tozo kende courant zalaka nango te donc bana bazo bota ma bayebi ko ta TVT na Kimbanteke cimetière courant zalaka nango te donc banda batsa ba poto donc courant zalaka te mai pe zate banda batumoli ba poto mai za ebimaka te courant pe zalaka te donc tozaka boy mai na mutu courant pe kana courant utezaka nango te kasi batila biso courant ngo banda batse ba poto bazo pe courant ngo ba ko tia batu bazwi batie ba poto bato musala bazo sala musala ezo mona nango te donc banda bapoza ba poto kutu ba sauter ba veni ba sauter neti biso nde toza boy aveni tozali ba poto bateka ba poto eleki kana ekeka bina courant mais ba poto pe ben ekota banda ku batie te ba sauter nde bazawana kokamwa kuna na commune ya Mongafula bateki baboya na bango koteka na bamesa balingaka kaka kotanda biloko na mabele bolanda likambo ya kokamwa balandi ya Mark FM lokola momesano na Kinshasa mobimba awa pe na wenda Mongafula tokutaki kaka ba mama bazoteka na bango na se pona bango kotanda biloko likolo mesa to pe kokota na kati ya wende yango ezwa kozangisa bango ba client na yango ba préférant na bango ba bima na katikati ya banzela batondisa banzela pe batandaka biloko kolia na se wana nde client komona na facilité pe akosomba yango kasi na opération ya papa Gentini Ngobila na oyo etali bongo kin propre awa pe akobengana ba mama oyo baali kosala ba marché pirate kasi ba mama olokola momesano bakosuka wapi na yango mama oyo apesi mbela na ye asengi na ba mama oyo balongo wenze bayeba na kozonga pe koyeba na kotanda na kati ya wenze po ete bango nyonso bazala ba bénéficiaire susi na biso to sanga na biso nyonso teka esika moko tozo teka te tala to bimiti na balabala tozo teka na biso te tozo souffrir batu bango baza libanda bakria po bakota biso eza pasi po tozo ata mwa 10,000 francs ma mukolo moko tozo teka te to sanga na biso nyonso na kati ya wenze balingi te biso moko tozo tonga ba wenzo penza bango
baza libanda basangisa biso nyonso tovanda esika moko toteka po tokotonga libota na biso. Likambo oyo ezali likambo ya kokamwa pe yango ekomi momesano na ingomba mokonzi Kinshasa. Tokosenga na bakonzi bango batelema pe bayeba na ko trouver solution po ezali normal te komona koteka biloko ya kolia na se a pe mbule tokosuka ndengeni. Totikala kaka na o etali ba wenze tozali lisusu na wenze ya makala o ezali na Prince Elengesa bateki baleli pa bakonzi babongisela bango wenze ndenge kaka basalaki nzela Elengesa. Tozali awa na wenze ya makala o ezalaka na Prince Elengesa ba mama bazali kolela na bakonzi ya mboka babongisela bango wenze ndenge babongisi nzela po batekaka na bakondisyon ya bien. Kasi kokamwa po soki okoti na kati ya wenze okokuta bamesa ebele eza vide kasi ba mama misusu bazali kotanda biloko na mabele pe pembeni wana na basalite kaka ndenge bozali komona. Misusu pe bazali koteka pembeni ya makadam o ezali risque permanent pona bango. Tala neti awa batandi biloko na se mena sima na ye bamesa eza vide. Selon information tozwi sur place bamesa wana eza na bakolo nango batu misusu moye bateka wana ezali te. Donc to préféré oteka libanda ya liboso onga na yebi na kati ya wenze bamesa na bakolo nango bazali. So meki oketia kuna okomona mukolo na ngabimi mais eza vide. Ya mibale biso to consté to sali constant na kote ka boy to tala papa bongisi nzela. Fala bongisi la biso wenzi. Apa ba chef a wenzi nde basokipa na biso. Bo autorité pe to mona te na pe to mona na biso. To profil bana ndeni batu msuba suba ba mesa na. Bateka na maonte batsango kaka pula tanda batsango ndeti vide ka bongo bateka na maonte. Teba pete so teba te sopani basala bon yo biso toteka na biso so batima ngamba mesa bango baweleli bapesimbo batima mesa banganje batu bateka te fo bapanza ba mesa bapanzi ba mesa basengi batu tax ya ba mesa to pesimbo ba gouverneur bato balandela wenzi bata tax ya leta fo ba pesa meeting ba biso bato toteka ngambu kuna poza mesa komi biso problème mbongo kaka $40 tokosula ngo wapi kwenje ngotande ndengeza bien kutute ebukana eloko moko te kuna kati kuna eza kuna eloko te mama koteka bona wenje boye to bote eza risque mais ne to na komo papa mama taka passe poto to lukite eza passe so eza nini na mile makala oyo to teka boye mo vonda bomona ma arme pa moi so saini to kimi to zongi milo vuma milo moko makala za ma naso to kokate. Tokosenga kaka na administrateur ya wenze oyo atala nanu likambu ya bamesa po wenze ezalaka parcelle ya mutu te kasi eza po na mutu nyonso oyo azali na makoki ya koteka aya koteka na ye. Soki oza na fond ya koteka te tika baninga misusu bateka po kotika espace vide boye ezali malamu ata muke te. FM Mag ekitaki bongo kuna na Kanluka na quartier D na commune ya Ngaliema pona kolakisa bino ndenge nini bakombo ya mapangu esalemaka. Reportage ya Laetitia Mizigi. Toujours na cadre ya kalai ngangu kalai technique bandeko oyo bapona na bango musala ya kosalaka bakombo tozali awa na Kanluka quartier D avenue Bongono na commune ya Ngaliema epai wapi kamera ya FM Mag ekitaki sur place pona koyeba ndenge nini fabrication ya bakombo esalemaka. Bazalaka na besoin ya banzete kombo manzanza basete na machette yango nde epermettraka bango basala musala na bango malamu. Kasi esengeli boyeba ke misala oyo ezalaka bongo partagé par département misusu bakendaka kosomba banzete na bakombo botala neti oyo aye na boti na ya bakombo kilo ekotelie makasi abwaki yango na sebi misusu kuna pe bazali kokata banzete po ezwa forme
Kote kuna misusu bakata kamanzanza na bariske ebele ya makasi po akoki pe kozoka. Soki pe otali bien, kote mususu bazokotisa bakombo na manzanza apres bakati yango bino moko botala ndenge kombo ekomi kitoko pe elengi. Babandi kokitisa yango awa. Soki ekomi mwa ebele, akangi mupiku na ye aza mobimba akiti terrain. Kasi boye bake kombo moko etekamaka na 2000 francs to pe 1500 francs congolais. Bango moko bapeselaki boye. Kombo euta na Congo central. Ya ba dépend matériel Kibala, ya pe na dépend na Selembao. Ba département musa sa manzanza, mbeli ugozoka. Na profiter ba accident pour que nous na kasango go soyi ba nzete ngo ba accident ba tabelele. Tokendaka na kouta kaluka wana ketiba mumbele bakapela balimete wana partout. Omona ba jeune mususu balukaka te eramoni yo kaka na cigarette ya 100 fois akomo menacer yo luka ya lukaka te. Bazali a félicité pour na musala kitoko o bazali kosala pokini ya lelo misala ekoma pasi na ndenge ya kusakana te soki o créé te okolia likemba ya mubesu. En tout cas oyo eza exemple à suivre. Boyende ezalaka elengi ya ndunda na mesa ezalaka kitoko pona ko accompagner misuni kasi botala ndenge nini balonaka yango. Biso bilona biso otolonaka tosombaka graine faut tosomba yango tobwaki ba jeune plein tango ekola yango na tozolona yango papa zolona donc tosalelaka bongo donc toza na pasi surtout ba graine il faut somba yango kosomba tango osomba yango obwaki ozeli tango ekola na tokamati to bandi kolona ndenge wana ka biso tosalelaka musala nyonso ezangi bénéfice te donc litomba fo ezala po kolamuka 4 heures wana po ya koluka seke bénéfice fo ezala ndenge ezana par exemple tosombi ndeti linzanza moko ya graine ezana 1000 francs tango yo kobwaka yango ozwa peka 1000 francs te obwaki de manzanza ndeti okuna ba jeune plante to bwaki wana to bwaki graine et bimiseli biso déjà 3 bandes de yango to bandi ko nani ko sala mais nan pe sili karate bénéfice ezali nango na saison sèche en tout cas benza to za na difficulté ya fumer benza fo to sombaka wa boti ya to somba lokola wa boti ya fumer wana to somba paquet mo na 3000 francs po biso to tatonaka na biso benza donc l'état bandona ne biso ministère ya agriculture penza asokipaka na biso te même ba formation kaka oyo donc ba pesaka biso te. Aveni elengesa o esengisa ba commune ya Ngiringiri na Kalamu ezali ya kobeba na ndenge ya defwa te bolanda commentaire o. Aveni elengesa oyo ekabola commune ya Ngiringiri na commune ya Kalamu ezali ya kobeba makasi kaka ndenge bozali komona makadam bukani circulation ya mituka ekomi pasi mai efandi na nzela esali poto awako bamvula ya makasi nanu te ebandi bongo soki bamvula ya makasi ebandi nzela oyo ekokoma ndenge nini soki opusani kote ya Pangunza kutu kote kuna koloba te botala bino mokonde pompe ezali neta malamu te ebongo na senango etondi fulu mupandi salite pe solo ezobima awa population bazali konyokwa makasi na nzela oyo soki chauffeur ezambala liboso oleka awa komeka na kisela te po okobebisa ba amortisseur pe ba pièce ya mituka lokola kinwa abukanaka te kote cop botala ba jeune oyo bakomisi na bango kote oyo shida donc mutuka soki elingi ekangama bango bakoya batindiki to pe poto okoki koleka te ofuti bakomema na mukongo to pe batie libaya oleki nzela oyo ekomi na eta oyo mpona nini bamoto ntango ezoleka bamituka minene si lelo tofota badepute awa badepute fo bayande basala bamisala bayeba façon mambo ekokende mais jusque là baolobelo te toyebi te tala bino mobomona mbula ebeti te mais bato baodinda uta basala so prince elengesa kuna bato baovivre bien mais biso koto na Kalamu mpo elengesa ekangami na komi na Kalamu
omona siko kala mokoto toza en charge parce que moi ozouta likolo makala ezokitaka boye ezombuye biso makasi esalida batemps ebele banda bademi je crois que eza mpe ba 12 ba 13 toumeli mpena fort mpona banzela solo ya moyen te na nzela tocomprendre te ti siko tomona eda ya faci tosepela nde misala toyoka eke tosala mais misala bato yango baosala mosala lent lelo tolobi toyokaki ke moto akufi lolo oyokaki moto abukani lokolo moto akweyaki na mai bato bakoma okufa na bapon depuis kala ti siko tomona mosala yango ya malonga tokomona te bosala nzela mpona koprevenir na bambuteyage ezosama awa bakoki kosunga biso ata mwa kayas mwa ata goudron moko ya bongo babwaki biso pour latanda mpo basisa misala mpo bayebisi biso abi mpo oyo bayo osimba yango ti nzela ekosila me nzela oyo esila mokolo nini toyebi nano te date nango oyo bapesi eleka. Office de route ekenda wapi, OVD bozali wapi, bozali komona ndenge nzela ezali ya kobeba to bozali komona te. Kote oyo population bazali kolela makasi, soki botrouvele bango solution, nzela oyo elati elamba ya sika lokola banzela misusu, population bakosepela oyo wapi pe ekosale loko. Boyoki? Tokomi na suka ya magazine na biso ya mokolo ya lelo kasi soki bosepelaki nango bopesa merci na équipe technique pe équipe rédactionnelle mobimba o basalaki bino musala kitoko ngana bino tokokuta na lisusu mikolo ezali koya po esalelo te